Quand on bien on passe à petit panier. Petit panier, hein? La bien on vient de l'école. À venir de l'école. Yango. Natanga kala o nyo sezaka bazamba. On a plutôt bana mike o nyo sezaka bazamba. Là son moni poubelle za nda zamba vraiment. OK. Bat bando banga kuto kitabo na babutu. Criminel bazaki belé. Ba criminel bazala na bango te mais bat ba banga banga kaka. Ba fulu boy. Ba kati sko ekomba fulu. Mais natanga kapson tondo kita ezaka na zamba. O ni so moni o za zamba pe le mi se pe ba nyoka pe. Ba nyoka minene. Tika boy. Mo pe ba nyama bando mais surtout koto. Ba nyama ni. Ba nyama o ba benga ka ba nyama akima za makoni ke oni. Basimbi OK. Ozaki pont. Ozaki pont yango ozaki pont mulaye bukana na mbula mo ebetaka bo. Ne mbula ngo betaka banene. Ebetaki na 2021. Mama ba matadi bala ba pukula tikoto. OK. Donc place to zali o to telemi o ziano mama. Place to telemi o eza frontière. Ah c'est ezaki mal pont. Oh nyonso ezaki mai. Siko musée le dominant benen. Kasi tango mbula o ebetaka matadi bala ba bayaka boy. Oye bomaka bateau donc place toi qui est d'indati j'espère mais vous assure voilà un soto bimwa ato bimina avenue Malundama ah tika boy ah avenue Malundama Malundama ça comme boss na biso comme boss Roni Malundama boss Yannick Malundama boss checking boss na biso nzola mo ngafura kati mboka sika ezala veni moko na Malunda moko na bino kobina munene kobina mo ngafula donc ezana kati ya capitale donc ba commentaire na bito na dans les bases ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali me kondi me koli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life family. Bonjour bonsoir la Blanio service au podcast c'est moi toujours votre humble servante Elle Mara de la presse, c'est Bakike Belé, autre Mali, la plus cool, la poste message comme bien à la Maradona, la foot, toujours dans le milieu. Jamais n'a pas émission, ça va remercier, bateau, vraiment, ça la rassure, peut-être que c'est une ma télévision, ma téléphone, ma soutenir Arabi, sur ma boss, mon boss Roni Maluna, mon boss Yannick Maluna, sans oublier notre boss Checking la Londres, pourquoi pas remercier notre mère boss, maman Moteur Malam, maman, peut-être soutenir Rabana, mère boss, maman Laura Chou, on a salué Maman Faïm Matuna Mobimba, sans oublier mon vieux berger David Malanda de London. On a soutenu El Mara. Pourquoi pas faire ça sous ma mode directement na Papa Alpha, mon pali à maman Brigitte, Papa Alpha Diaka, Diawakana, mon pali à maman Brigitte depuis Grenoble. Donc on va soutenir El Mara de la presse. Pourquoi pas saluer Pébatou va soir à temps. Il y a Rolanda émission na biso bana les bandes que na suka on va like on va commenter on va partager vraiment ça la biso plaisir il y a grave donc très cher ami internaute na cadre de découverte tout ça conseil la bino qui cherche tout ça conseil la bino maintenant nous sommes toujours dans la commune de Mongafula ici ka auto ça la petite découverte na quartier Moza na Sekuna j'espère que place on a tellement boé bien ou bien donc arrêt on va bien un petit panier la fois passée de ça la émission na Eliwana va bien un ferme j'espère que bon mon émission les kaka et ton préféré toi ça on a El Oyo mais to kita tina c'est na quartier on va bien un mboka sika na zanga morote na zana guide donc na zana moto au guide biso pas kota busa biso so ko senga bangomba te ko mata c'est que c'est un tout cas ba source ba mai to rolongola ba caisse to kota wana pour te faire découvrir bana poto ba diaspora na biki besoin avec le temps ya kolanda émission na biso vraiment je suis même avec mon caméraman na ko sala entrée na ngai na kita parce que aux presse na c'est donc kuna presse ya lisité donc kita déjà tina c'est ici on écoute na guide na ngai guide ko guider biso ko beta pena idéologie ko beta masolo nini makambo eleka awa et puis to koyeba ba difficulté nini bazana ngo awa est-ce que bazaka na mai est-ce que bazaka na courant est-ce que ba hôpital malonga ezali est-ce que bazana l'église est-ce que l'école malonga ezali na quartier mboka sika parce que na petit panier na découvert to salara wana vraiment son abo c'était en 2024 to découvrir ki moi loro moi bon mama wana ce que to préféré to kende
tu que découvrir bon maman na quartier Mboka Sika ba bengo Mboka Sika. Pourquoi? Parce que ça quartier tongami bien tout Kalaming était, donc voilà et tout Kalaming était là ba quartier o ezala ki ba zamba, donc on reçoit peut-être ko bango na mutu ko guider biso bon matin ba commentaire na bino tout ça dans les besoins bon liker bon partager tout ça pour nos CP ça bien toujours. Merci beaucoup. Matoye yoki miso emoni linga kolobe zate oteme zate moi misale monani linga kolobe zate uti musika esasal tokomi linga kolobe zate ya kolobe zate linga kolobe zate ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow. Voilà, très cher ami internaute, j'espère que donc déjà vers guide na biso, pas au biso lelo na émission et découverte na kata commune na mon afula na quartier Mboka Sika. Donc ba salutation bien ba zo rappeler dans l'émission na biso na répéter les sous mon vieux Alpha et diawakawa mobali ya mama Brigitte depuis Grenoble, donc ba salutation ko ba bisiko zali naza déjà na ndeko pas qu'on guide biso. Bonjour mère. Bonjour. Bonne santé. Comment les maboueni non? On a un téléphone pour nous sur la presse auto kitaka. Oh guide bon on se na presse au kitano ensemble. Ni on peut les autres mati presse. Bangomba te. Yo so les mango ngako biso to ba prêtre to le mingomba te. T'as avancé na biso. Oui qu'on s'est présenté directement ba yo comme on nani. Comme on Noëlla. Ah le lope no la biso quartier. Donc yo bino botami awa. Na botami a. Ce qu'on dit ça dans autant bon on est bien comme on est prince. Prince a bien on passe à petit panier. Petit panier. A bien on vient de l'école. A venir de l'école. Ce qu'on biso to kende ti ce qui ni lo bagio la so Mboka Sika. Mboka Sika on wapi on fait tout mutu ka autre qui kama kono. Keto ke kama koto ke na ngambo na Mboka Sika. Ya parce que mama titi na so mona na. Place wa titi ani mona na. C'est una pena ya Mboka Sika. Ya Mboka Sika. Très cher ami internaute, bon ça peut être lelo. Vous allez brancher peut connecter parce que lelo tout ça la découverte spéciale parce que tu ça rabino commune à Mongafou les a plusieurs quartiers. Plusieurs quartiers les a quartiers musu ba yeba ngo à l'époque ezaki bo bazamba. Mais on fait à mesure banda ko komi ko tongama. Banda ko komi ko tongama. Moko mokile komi ko changer parce que même place auto ça à l'époque to yeba ngo te petit panier. Au moins na bino ba construction ce côté mais to préférer peut to kende siko na quartier wana ezaki na zamba ya munene to ande ko na sango Mboka ya Sika. Donc guide ko guider biso vraiment toujours que ne ti bisika quartier ngo ezali les frontières eza wapi to avancer ka boli to kende boy frontière eza kuna fina na sema inde mteka boli petit panier na Mboka Sika. Oyo obotama awa nga botama botama papa mama baza bo baza bo ba sera na siko azali ba luka ba mapango azali makasi noka moko kati matiti ozulo pango azali solo mama ezaki ya solo te o alinga bon te ba na oteka na bango ka siko ba sera ka ba combien pe ba faux prix ba 200 ba 300 $200 on a ba nene on ezaki ba 2005 ba 2005 2005 pe $200 ezali bon belle pour soit $200 c'était pas facile par exemple bien c'est ça marché toujours do tambola habiter nzela ngo to kota so to bima so kota bonzela ngo o te kala so kati te bon je sais mbungu ba kala so kati aka no kati voilà c'est do tambola toujours donc découverte sengara aux à la souple pour tambola oyo na mona place no kende on est mystique fort ma guide lo bate manoela solo ko yo ma solo te lo la pondu na ngoe la pondu lo na po solo pondu limondo zo kuna de pondu nde bandunda c'est non tina mama Laura chou mama mère boss na tina lo pondu mama Laura matuila na tina lo pondu mon vieux David non, tu n'as pas nous, berger David Malanda depuis London. Voilà. Toujours. L'habité aux anino, aux écoles.
aux écoles. L'école, quand ça venait, ça vient de l'école. L'école, on dit, on va bien les bons. Ah, bah, surnommant venir de l'école pour l'école. Donc, oh, nous, sommes dans le quartier Petit Panier, non? Petit Panier. Ok, voilà. C'est les frontières entre Petit Panier et Mbokasi. Frontières, les amas, ils n'aiment pas Kabolia. Oh, tu vois, tu vas ta boîte. Ah, c'est là, tu y en a, non, il y a. Quand on m'a collé. Ma fille, tu comptes avec la carte. Tu comptes avec la carte, mais on va mailler moi. Maman, que la maman est pas la porte, elle m'a raconté dans mon hour. Maman, tu vas commenter, toi qui t'as déjà tout comme à la frontière, tout ça, qu'est-ce que tu as tu as la découverte, pour nous retarder ça. Bino, bah, et pour s'abonner à la chaîne, il y a ce podcast, des commentaires, pour partager, pour liker, tout ça, pour nous CP, ça Bino toujours. Merci beaucoup. Voilà, parce que tu connais. Ah, tu connais la frontière. Non? Frontière, il y a un frontière. Ça, basé na sima. Carrière, ça peut bien. On va bien en carrière, bah, ça zèle na bon ana c'est bah on mettre place ana. OK. Pour que soyez bateki. C'est que frontière ndé en wana c'est mayo na ebisa kiyo. Yango. Natanga kala o nyoso ezaka bazamba. On a plutôt bana mikeo nyoso ezaka bazamba. Là son so moni poubelle ezaka nda zamba vraiment. OK. Bat bando bana kuto kitabona babutu. Criminel pe bazaki belé. Ba criminel bazala na bango te mais bat ba banga kaka. Ba fulu boy. Ba kati sko ekomba fulu. Mais natanga kapso tondo kita ezaka na zamba. Oni so mona ko ezaka zamba. Zamba pe le mise pe banyoka pe. Banyoka minene. Tika boy. Mo pe banyama bando mais surtout koto. Banyama nisi banyama nini? Banyama o babengaka ba nyama akima za makoniki oni. Basimilike. OK. Ah, la tika ta omona hotel ayo kaka similike. Aloko mpuku. Ya solo. Aloko mpuku yesko eloko différence bon ya za la minene. Voilà. Bangomba oyo. Mo fula ngomba. Ngomba na ko kate. Gida kimi ngala ngana tika na sima. Cela to message. Voilà. Donc qui t'a toujours dans bangomba ngo. Koto malembe bino kaka. Nini ebomba mwina kati ya quartier oyo eza parmi ba quartier na kati ya commune na Monga Fula Mbokasika. J'espère que ndeko guide ayebisaki biso frontière. Na mo déjà frontière. Yango oyo. Donc toujours tambola toujours. Bon matia ba commentaire, ko to baki to kota ba place sengi to kota. So mai to ko nager. So nzete to ko mata. Donc voilà. Aso ezaki pont. Ezaki pont yango ezaki pont mulaye bukana na mbula mo ebetaka bo. Ne mbula ngo betaka banene. Ebetaki na 2021. Mama bato matadi bala bato ba pukula tikoto. OK. Donc place to zali o to telemi o ziano mama. Place to telemi o eza frontière. Ah c'est ezaki mal pont. Oh nyonso ezaki mai. Siko muzele dominant benene. Kasi tango mbula o ebetaka matadi bala bato bayaka boy. Oye bomaka bato ba ba beteli so plata caméra pena bien. Oye bomaka bato. Yo moni mai kima na ngambo o tika a vide. Da bato bakufaka na mbula matadi kibala wana na wenze. Oh là là, tika boy. De ba pont nyonso moni bukana. Ezala kutumi bale muso ezaka kuna mai mbula ni mimango. OK. Pona kala biso to banda sokola nde a. Ezaka mai ya munene to banda. Donc ezaki lokola source. Donc surtout avancer de kuna nde. Jika toke donc frontière comment de kuna pour place mai nde to la yango. Ah ezaki awa. Ezaka mai vraiment ezaka a. Poto muso to banda sokola nde a. OK. Bat banda sokola bilamba basani. Bah on se fait mai au stade la mer au milati. OK. C'est comme si place comme le roi terrain football parce que ba ndeko batie ba poto. Vous allez ba terrain ta ouais. Apparemment vous allez ba terrain. Ah Teresa, tu on monte comme ba zelu wa comme ça. Ba profiter ba ko ata. On beta na balle. Voilà TV za radio te, on est là, on a c'est nous toujours. J'espère que vous comprenez guide za ko expliquer biso. Ndeko na biso guide alobi bongo awa ezala ki bongo mai. Place no temi za ki pont et puis le quoi mbule betaka o ebomaka bandeko na biso matali kibala ba ko se retrouver awa nde esala ke place oyo ekoma bwe bana pe ya quartier babi te to fanda bongo to na terrain bale te ba mbelira ngo ba tie ba poto ba betaka bale mais sinon ah esala fraîcheur bien might
Donc si ko na ko bande ko ba misa zelo ba zelo ba oto moni kuna ba zo ngone awa ba zo ngo aba ma tson kuna likolo ba ma tson kuna prince siko to ka tsonde kana mafolo yo foto longola ma papa ndinga na ise bino ba découverte c'est la bino soki nzete to ko mata bo elle mara mati nzete soki mai to ko kota bo elle mara koti na mai pour nous faire découvrir bino bana poto pour nous faire découvrir la diaspora donc na longola ketche donc naza choité il faut na kota kana mai mama gidi ko kimanga te na yo dinda zelanga na longola keto genzama biso mbale TV za radio te elle mara longoli ketche na choité donc il faut na longola ka ketche au place où vous to katsango yo senga ketche longo na gumba pe moi joking il denga pardon dans la capitale très cher ami internaute eza capitale ezali province te toujours traversé abi awa frontière donc elle auto kaita eza bon quartier maman ba nini mboka sika pourquoi ba bengi yango mboka sika po eza quartier moi efongami vraiment calamité ba benga mboka sika donc place to keto dindati j'espère dindati mais vous assure eza non so eza sumuzi aba na tango akala to kaita boetin ebeba déjà comment ça te bato basala yango lisuki na ntango akala nde banda osala yango sikoyo basala yango lisuki koma sali te ntango banda osala yango bomela yango mpe te to banda omela te to banda osala yango kaka mosala nde tikonika bilamba basani bato mpe baosokwa na bango me nde ekoma boye bato basokola yango lisuki bakoma kotonga kaka bajardin nayebaki da nga nazwa lipapa natamaka lipapa mbala moti na suka nalataka suku ketch sikoyo mai osombula ebeti awa ezaka ndeni etondaka makasi kutu mbula ebeti bato ya ngambo bakokatya boye te bato ya koto mpe bakokatya boye te po mai etondaka makasi boye nyonso ndeti koto ezalaka bajardin bajardin nyonso ekufi mai déborde donc so mai ebeti bato po bazala presque koto mpe badindaka mpe mbula koto dege esalama ya makasi eza badege mo deja esalama yo vivango na vivango ndeti ntango bato bakufaki ezala bandako mosusu ebukanaka baboye na se nyonso bandako ebukanaka bato baperdra mpenza biloko bokoto nyonso ezalaka bajardin bajardin bakuna nyonso ezalaka bajardin bamai donc so mbula ebeti bamai ekundaka bajardin nyonso voilà ekundaka bajardin bandako ebukana vraiment en tout cas là je profite aussi nalataka basket mbala moko to sala continuité ya baplace oyo etikali na tokomi te nayebi ke baboye na biso bazosepela vraiment na découverte oyo parce que Kinshasa longo ba Kinshasa za munene eza ba parti musu ba bayebaka te mais na grâce à ba découverte na biso vraiment ni to faire découvrir bateau et ça bina ki tok là on peut aller si ko to traverser to kaita sous ko to sauter ta ko sauter la sala pe jidoze là la sauter encore voilà OK maloba eza mpa na yo mpe toguide biso tonga tokende boye tokende nini tonga tokende mai boye tokende mai tomatela kuna likolo tomata boye donc boye nzela mai tokende ok te ale funa j'espère que mai mosusu ezali todinda mai su te mai eza todinda na mai oyo ka tokendango mai tomateli yango kuna likolo totambolaka na kati ya mai na se nalongwa nanga su basket aloyebisanga alata te aloyebisanga alata te naza choix te il faut nalongola kaka donc voilà toke système ya mai bana poto badiaspora baplace ebele oso mpe mapango ezali mapango ezalaka bangingi kasi vu bandali te bakoto mpe susu mwa eloko no mo bokobomama na mpe diata mwa ndeko no mo boye azogere yaya na moni eza mozindo ti ya mozindo te odindisanga awa nadindi yaya nadindi te gida mta mabe adindisi ngai naotambola na kati ya mai toujours mai yango mbi babenga yango kombo nini babenga yango ntaya donc koma mai oyo mai ya ntaya koma mai oyo mai ya ntaya yango ebandi wapi mpe esukeli wapi
Côté bandine to yeba te kenda mulai. On s'attend moi idée te. Tina ba matadi mayo kuna likolo mayo ezali. Le mayo tu ba matadi mayo disons ezali pe. Ndeti boye ekoya na lukaya o ezana kimbala. Ekoya kuna lukaya. OK. Ah, souvent on a ça déjà mission na kimbala, maman mo boye si je me trompe pas, a bete la biso lisola ma tiaya. Voilà, ya na zo banga. Tezala mbisi azate. Te aba mbisi bazala na bango. Ya matika ba mwana de. Bazala na kala, sikonde mai kuma ba kuma boka ba salite na kati ba poubelle. Ba mbisi bazala. Ba mbisi bazala lisuti. OK. Mais na kala, nde matiti zabo so okati omona ba mbisi pembeni. Pembeni hein. Ba mbisi yango o to anosala na bi manzanza terrasse to ba mbisi pembeni. Ba mbisi vraiment ba mbisi balinga kota ba matiti bo. OK. Mais sikonde mai kuma salite boye. Bakima na ba. Na mo banda ko pesa ba. Construction zalia. Ndeko ba tout monde niveau na ba mo étage. Yaya bonjour. Ça va? OK. Bandeko ba tout mo ba étage pe hein. OK, voilà. Tomate boye. Let's catch, pardon. Let's catch. Tomate bongo te. Na yo kinkele. Matoye yoki miso emoni linga kolobe zate oteme zate mwe misale monani linga kolobe zate uti musika esensel tokomi linga kolobe zate ya kolobe zate linga kolobe zate ya biso ya. Voilà, guide na biso Noëlla maintenant toza toza na ba zambo ba jardin tablo ni subo mona o balia kuna ba bandal ba ni utande a. OK, na mo pena ba pondu pondu na yebisa ki yango ba pondu pena to lingaka pena kuna na mo na zonga ba pondu lelo pondu nde pondu zambo ezaki munene ba kati onde ba lonloni ba biloko donc nyoso zaki zamba munene zaki zamba nda zamba na kala kutu bato mabe ndo bomba ma tika boy nde bayo kata ngo ndo moni baloni ba pondu po sécurité zala. OK. Mais ce que depuis ba kata ngo ba bieza soute ma be bata ma soute apparemment. Bato bata ma soute mama zambo elinga te kanga jilie. Bato mabe bata ma soute. Voilà. Nde to moni ba pondu ba nzeta mbila. Ozaki zamba. Ba professeur batika nzeta mbila oyo. Balona na ba pondu. Ponde zaki bato mabe bazaki belé. Ntasa mabe ba likolo boye ya osote mi sukuti eli wana pesa kaka mboka sika peka. Wana so mboka sika. Quartier mboka sika. Wana so mboka sika. Kichese za munene. Siko banda kuna umuna pe banda kupenya mingi pesa ko banda kupenya belé pesa na carton. Ba ngo fanda ate eza na quartier mo ya sika. Ya quartier sika na itongami vraiment te. Na itongami te bo ba kotonso ba oteka ba mapango. OK. Ba oto ba oteka meloko ba tino ba monani te ya moni ba tino pondu. Voilà. Maintenant tozaka tola c'est de faire découvrir bien. Toza toujours na kati ya commune Monga Fula na quartier Mboka Sika. Ici quand on ndeko na biso guide za ko faire découvrir bandeko bana poto ba diaspora bomo na kina Kinshasa za ba plusieurs parties pezali na ba tongo ba construction salama te ba place abu donc eza mutu monta on dimeza na kati ya commune Monga Fula mais on dimeza na kati ya commune Monga Fula donc on beneza commune Monga Fula ndenge ndeko na bi quartier Mboka Sika ilakisi mingi ke eloko ya mboka na ba tongi te ba tongi on sika plutôt donc voilà même ora na mo cameraman je la biso ka bilika ndenge zalaka. C'est ça toujours abonné à biso podcast. Bah toujours connecté, pas mettre un commentaire. Merci. Voilà. Soto bimwa. To bimina avenue Malundama. Avenue Malundama? Tika boy. Avenue Malundama. Avenue Malundama ça comme boss na biso comme boss Roni Malundama, boss Yannick Malundama, boss checking. Boss na biso. Nzo na Monga Fula quartier Mboka Sika, eza na avenue moko na Malundama comme na bino. Voilà, avenue Malundama mo kebo, puis avenue kebo nene. Ba avenue couloir. Kabo. Tika boy. Biso kuna ba avenue boy couloir, au couloir. C'est ba bandali wa au couloir. Ce qu'on a au mona banda ko, il a raison.
Asko bandako. Bandako nde na esaki ba etonga makana ba poki ba argile bandako c'est bandako biso na luto bandako ba cité na biso ni kala mais biloko comme ça vraiment souté mais awa ezo mais toujours awa ba oteka wa wenze au moins wa wenze na bango eza vraiment témé ba forcer quand est-ce que bato bazala ba prendre a pe na kala sina secteur babimaka petit ba bakena be ba victoire babima victoire kebe victoire akebe bandal akebe lemba nezala parce que la soirée là temps bazwa teza ba musuki ba uta ba koto kuna ndi basomba ba koto ba musuki ba botama awa ba c'est donc à photo OK vous avez raison voilà wa pe ko za peut-être ba musuki bazawa batala mapa ngune ba ya aussi tu as raison toujours l'avenir malundam avenir tikuna na suka kuna ya mulai avenir za mulai parce qu'on a besoin peut-être de source ba koto est-ce que ba pompe ça ba pompe côté za la tin pompe za la tin ba c'est la ka ba source donc ba ndé ko so ba c'est la ma source la source ba mela ngo ba so lo bila ba sani ba mela ngo ba c'est la ngo ba so la ngo bila ba c'est la ngo ni OK ya ka source ka mo ko za bien c'est na mo pe ba ndé ko ba ya brodé ba kazi na mito Yaya bonjour. 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 Bandé watu kama ye. C'est vous souffrez hein? C'est distance hein? La distance ça pe ngomba. Ya ngomba ka to ka ko mona. No soko ke kuna te ozo maite. Soki kuna te ngole beta. Autant so ba pompe na ko ta te ba ko to ba pompe te. Mais avec le temps il compte hein parce que déjà ils ont la sang, ils ont la carte à vie province de Kinshasa, ils ont la capitale. Donc c'est compliqué en fait. Voilà. Ma commentaire n'a bien matin vraiment. Vous savez ce qui tourne merci. Voilà, est-ce que tu commis ouais? Tu commis ce que na ngomba ya mai dego. Ngomba ya mai dego. Vous avez combo, dego on a comment mutu to nene. Eza kombo mutu akengela siko. OK. Babenga epa dego. Ba kusu ba misana ka boku. Na mo beza susi. Ya, o lemite, bano bane ko beta batu. So na do se bito ngala memiso Courage kaka. Voilà. Ngomba so yebisa nga ngomba boy. Mabela argile. Très cher à méternote. Bon mona. Eza ngomba, mabele za mabele terre jaune. Siko so mule beti ko marapoto poto musielu. Ya na bakati bole kande. Le kaka bon so mule beti nde to ya rande te. O ya rate po zu da ya ngula. Eza teki. C'est ça ta moi 2 jours de banjo ya. Ande passe ya mai za makasi koto. Donc difficulté bona ngo mai bon courant. Courant coûte koloba te. Ezalaka to ezalaka te. Est-ce que courant kota te c'est ça le problème. Et kota non mais et ya kata musomo na une semaine courant na semaine courant kamba moko. OK. Dès to za boy papa dego. Ma courant sala ta wa 2 semaines ya kata. 2 semaines ya kata. La difficulté bona ngo beaucoup plus courant na mai. Mai ne botika ko mona ta pompe te. Jamais. Bana ba bota mesi ko mata nike mai na pompe te na ko bien. Oh là là. Biso to monyo ka kimikolo boy to monyo to mona opela ba quartier musu. Comment ça? Na kata capitale ba mambabo. Bana poto bo mona bino mo donc. Ba bona biso podcast bo sati découverte to c'est la bino lelo vraiment. Oh ba jardin. Ba jardin. Oh ngai. Oh ngai. Ngai. Dalela damazo. Ngai o matimbile o pundu. Ngai. Ngafuna zonga biloko belele. Ngai. Bana poto ba moni ngai. Jardin ngai. Bo ba pondu. Donc, ba jardin c'est comme si bazate hein. Bazate ba ba kota na to. Sala. Ba pesa nga pena mai. Na rose pena. Par rapport à G. C'est pelisa ba mona biso. Oh matembele. Matembele nga bota bien te. Matembele bota mingi na saison nini? Bon yango za nango na saison te zande fini ba cha ngo na mai. Matembele na saison te. Bon ngai. Ngai pesa na saison. Alors pondu pesa na saison te. Yo za ba saison ka ba point. Ba point inde tala vraiment saison na nini ya moi akauke msula et donc c'est compliqué. Elie nini point za la kanila. Elanga. Mais ape bota na elanga bota belé. Balo na ngo bota. Tuko so boti ya na tika numéro nanga boko contacter nga boye et na bo contacter nga na yo somba disons na yo somba point na linga ngo mingi ya mwamba
ntangi Thomson ya ekauki makasi. On dit la source. On dit la source. Donc comment dire on dit la source? Hein? Source to kende ya dego, ma ya dego. Toi moi be ma ya dego. On dit ozo betela ka biso lisolo ngomba dego ko be ma ya dego. Parce que là kombo to bela oza obaza. Est-ce que boya poto ka mai pe na butu? Batu baya ka ba 19h 20h. So awuti bilanga ye ana mai te fa ya ka ya otoka. OK. Ngana oleka nzelo na butu te. Wallahi na oleka te. Na monde ba nyoka ba bimawa. Niko na oleka na obone zo banga, mais moi assurance ezaka poza guide. Yaya ça va? Otoki mai pe bien. OK. Ah. La mystique. Azamba kami te tonto koma na biso. Parce na visé la mise na ba te bele mo so ati kitamba so ya rose. Là ça ya ngwana. Ba uta ka distance. Tu ba uto moni kuna. Otoka yo banjuto saka kuba kuba aso lingi bana poto aso lingi mo sa ko beto ba kofa. O beto ko ba na ba on te dato kuba be moi. Voilà. Maintenant on comme déjà source apparemment. Source en. OK. Bandeko baonika ba bilamba na source bana baonika ba bilamba c'est bien. Donc abona ba komema ba kilo ba ya ko pasara. C'est mieux ba ira mala mo ba niki ba musu ba tandala ba matiti. Ba la bonka a même bilamba sokoli. Source ngo za gaya bokuna ba mayo ezani. Wale ze etane za na ba mbisi na kati. Oh ya solo. Bomba ba mbisi. Bomba ba mbisi. Donc ti siko bazara. Baza kuna na kati ba pepa bango mingi nelanga. Source ya papa Dego. Papa Dego. Ba ya boza bien. Ni mo ndi kamla bati ero. Bongela fufu de. Dabo liagi Nunca bana mike be mama ba ya source ba tinda ka bana. Ma be po ani boy ko ni ola pe bana mo makasi. Mo tigi bini mama bo fali bo tini ba petit ba ro. Ero ba mama ba zate ba kende ba jardin. Donc c'est la bana so ba. Batika na ya bo déjà on a pompe ndenge mai ne bima na po de bo mona. Déjà on a pompe. Vous avez pompe quelque part. Et ça a été ba quartier mususu. OK. Là, pena guide za raison ya FCB biso awa bana pompe te bana musu baza ba tika ngona nane robinet pena bimisa robinet bimisa mai te. Donc ça pour mettre avec le temps ba kontamboka ba koluka ba kotela bango moi pompe ndenge za la vraiment pour ça qui tombe quand TV za radio te senga plaisir na modi bana mike la sauce. Parce qu'on peut très calme ma lili côté za la cabo mai. En tout cas malo bezaka pa guide. Na moto suka na biso awa na suka te longa mayo ko. Na suka te longa mayo. Ya na suka continue non qui fait na mon pepo ya bien oui. Mais on malili Pio boy. Voilà poto. Mayo ouais. Ils sont sur la ouais. Le monsieur moto makasa papa. Oh là là. C'est bien. So sans mon vieux afo de wakawa vieux. Mon bala ma Brigitte à Grenoble. Dieu mon elle m'a rassuré longi. Moto les gars m'a ta mona mo il a senti pena chaleur. Donc boende salinga bien. Ya ali na sukolo mo ko matino minanga vimbi Voilà. Très cher ami internaute. J'espère que tu as encore la série découverte na moko ba quartier na kata commune na monga fula bomondi vous retrouver ba bande titoé awa to l'accibile ba jardin to l'accibile ngi to kati si ba source makolo to kati to si ba ndako ngi to to ba ndeko ba vivre na bango na ndenge na bango kaka donc par rapport ikolo baté bato baza baza la province non baza na kata capitale za na kati ya commune na munene commune na monga fula donc za na kati ya capitale donc ba commentaire na biso dans les besoins na ebité maman guide na biso so ya obatisali to poussa na biso koto tout déranger bana te bo sa ba misala na bango na ebité soki ya nini ya obatisali so neti ba compte bali basala neti ni parce que na moka ba difficulté eza beaucoup plus ma eza te non ba difficulté ka bo to ka ba source et puis moi distance eza makasi olongwa ti peut to za kende mo ba ndeko ba kilo na ebité so message au pesa ezala bon message au pesa ezaki ba compte ba sunga so na mai ba kota ba pompe
OK. Biso ah lora passe ezaka mai na courant. Voilà. Oso na moto ça da 2 semaines koto courant ezate mai ezate neti baza ah no ba mona ta mai ndi bana pompe. OK, voilà. Ba biso mo pe to moni oka na kimikolo donc koto vraiment et pour mi banda 2010 donc mboka sika ba se basé depuis 2010 mais mai ba pompe ezate courant malongo ezate donc souffrance toza na oka yango wana. OK. Maybe que vraiment ça ba te belé ba la surpris au moins la découverte oyo ba te belé ba surpris au moins na moko ba quartier na kati monga fula ndenge ezali vraiment musu ba tuna nga ba question elle mara est-ce que ça venait sur ça kati capitale oui oui eza kati capitale na pena kati commune na monga fula donc to faire découvrir bien ba quartier oyo eza moi reculer oyo eza moi musika ba sakana même pas que ça kati capitale donc préférer que to ya lelo yo to lobeli vraiment na ndeko nga zaki guide nga ina tikabili na zonga na nga ina kiena nga parce que yaki kosa oza important déjà c'est que tolo akisa batu o baza libana mboka ba diaspora wana poto ke monde ate mobima pena ba kozwa likalisi ya kolana vraiment mission et puis ba ko partager yango ne ba message toujours ko partager ba ko liker ba ko commenter pour et c'est ça toujours biso de cela ba musala parce que na musala na biso na bité libana sou les anini biso de tokena biso pesa mo libana nga sou ke zaka ke ba kotela biso courant ba bon biso pe ba kotela biso pe ba pompe. OK. Pour vraiment et bien té parce que son est bien té bino mo bomoni kale mais robi mayo wa melango bo cha kisite to cha kisite to melango ka boye donc mai za sa biso mo to bongsa ba konzi alors ba konzi ba yebi bino te no ba yebi boki ba konzi bana wa gari ya ba konzi ba yebi bino te ba bebe ba leli ba yebi bango te ba konzi ba mike boy ba leli ba pompe kota a pour mon quartier oyo ko sala bien na courant. Parce que la possibilité la Coupe du Monde, tout ça qualifié dans du monde. Si vous courez, vous allez la Coupe du Monde, la TV, ça va bien. Ah, vous trouvez côté la wap, vous les êtes. Zamba la zamba. De là, zamba la zamba. Zamba la zamba. Attends, petit panier. Attends, monter côté. Ah, attends, monter côté. Ah, vous êtes très capital, hein. Parce que vous jouez à Mitouka, vous mettez la pompe, hein. Les messages, ils appellent à partager. N'a pas câble courant, hein. Vous avez la possibilité d'avoir une nouvelle, hein? Voilà, vous sentez la miette dans la source, bon ami qui va lobby vraiment. Bah condition botali pena élément ou botali image, on a vu qu'ils ont la bien partagé. Bon sunga bandeko baza na quartier donc quartier za musika déjà la quatre commune monga fula. Quartier mboka sika bandeko baza na difficulté ya mai na courant. Donc ça il n'a pas simi comme on a bana mikene ti bébé boya e kotoka mai ni toi moi si kotoka mai pour me salinga passe hein mon boti hein comme on a mokene na souci nous sommes on bilamba vraiment et qui tourne mais so ba teli bango ba pompe et on permettre bango te ba ya na source ba na source te et donc ça la grande fandi a fongoli robinet na toki ma fandi zu ya niki bilamba vraiment donc moi mabanga ezali pour la vie que deuxième partie il y a mission ezali on laisse sur place mususu et sengeli to découvrir to faire découvrir bateau pour tout faire nos arrêts contact na le zam ko la soukate son za mabomi so la muki lobby na contacter toujours tout ça la découverte ya carton etikali na kati ya commune na monga fula to tali sabana poto ba diaspora bi ke bazana bato bazana souci ya kofunga bato balinga ko contribuer pour na mboka depuis ba luka solution pour na makotali pompe na kati ya quartier moi ba mabanga na vraiment et ça qui to makasi na pesi mboka na Dorcas Mbala Jordan Mbala la Charté Kiyango voilà Noelango langa moko. OK. Voilà, merci beaucoup, très chers amis internautes, tous nos abonnés, vraiment, je vous remercie. Vraiment besoin temps ya ko tala ba émission na biso ne bo banda rapena yango na bandikino na suka ne bo like bo commenter ka sala biso pe na plaisir ya kozala toujours liboso ya ba télévision pe ba téléphone na bino wa to remercier na nous bato bazala vraiment soki to telemi liboso ba télévision pe ba téléphone na motivera biso na nyonso la nenga wa mwa vitesse à G système le la mon patron mon boss Roni Malundama et te bien que Masaro big boss Roni Malundama sans oublier mon boss Yannick Malundama sans oublier aussi mon boss Jackie à Londres pourquoi pas remercier maman chérie maman e bara pas sa banana ye mère boss maman Laura Chou motema ya boss live pourquoi pas na pesa ba bote na famille Matula Mobimba mi amore maman Matukoti mi amore famille Matula maman business azaka na solo mbongo blague te et pourquoi pas na pesa bote na mon vieux berger David Malanda depuis
Angleterre, na Londres. Moi, na London, il y a Togo. Pourquoi pas la paix Sambote là? Papi photo, papi tout lamba. Papi photo de Londres, Mambote Belé. Sans oublier mon vieux Afo. Biawakawa. Motema et maman Brigitte depuis Grenoble. Bateau va soutenir El Marabangwana. Gloglo Gonda. Igor Cyprem, Aigle, vous avez tellement ébélé, sans oublier ma famille Mialou, Keren, en Allemagne, Tiché, en Paris, Sephora, en petite terre, ma petite chérie, je m'excuse, sans oublier notre cadet Andy Miel, vous avez tellement ébélé, vraiment, en tout cas, je vous salue, gratis, Valencia, Winner, pourquoi pas, n'a pas ça en mode, n'adore Mbala aussi, donc vous en avez toujours pendant l'émission, on va s'abonner à la chaîne, on a mis sur le podcast, tout ça va prendre forme et tout. On est sur Instagram, il y a sur podcast, on a une page Facebook, il y a sur podcast, on a TikTok, on a sur podcast, on a sur YouTube, on s'abonne directement. Nous on lance une émission, on a une notification de Biman et puis on continue l'émission, on a écrit dans Souka, on ça peut qui tourne ma casse. J'étais avec mon caméraman, on a subi écrit dans Souka. Je suis mouvement qui a salué notre réalisateur. Il y a des basali sali so nzambe lo bakaka ceux qui n'ont na profité ceux qui pe nzambe azongite ngana bien kokutana à la prochaine émission. Quant à moi je vous dis bye. Matoye yoki miswe moni linga kolobe zati otemeza temwe misale monani linga kolobe zati uti musika essentiel to komi ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te tomoni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba when you begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli situ benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola muna yo eleki la kangai osali ya kokamo inga